Puis Roger Valère nangeza Kofi et Moko. On a tenté de répondre à Bamaloba nae. Ngana betra na Kofi et Mobo. A kosi biso étoile. Pour te répondre ne vient à bango et Moko. Pour venir à bango beti biso 12. O bonga ba lotaka. Donc mutafanya zo lotaka ye azar étoile. C'est ko tala ndenge sopier. Est-ce que biso to tindaki a fente biso. Ngambu to memi yango na po via simbitouche. Mazo est ambassadeur de la culture, bah fait ça qui est passeport diplomatique. Te mon ezaki ba erreur, ma mso za la ba erreur. Oh ta ne ba noma ki ambassadeur za erreur. Ezaki ba ba erreur. Mon bien ba véritable ambassadeur za bana wenge za wera na JB. Eza bateau yo ba sali toute une génération. Ana niveau wera te. Wera betaka show. Ya beta musique na yo wana o beta wana o komba musique ya nenga betila wana nenga ta ye moko tu kofelo mi daza fanatique à concert wana olande geta baka o senga ta ye moko tu fallait o se plater balo bane bongo parce que ye mo yebi ka za événement te ayebi ka zo sa o sala o sa chemin mais pour na yese événement te o komba yebi que événement za kokuta ni sa su grand tête wana mi balé wera JB. Et ça facilité. Hier, ça la plusieurs fois concert à 500 à quartier la terre, au anniversaire à quartier la terre, au anniversaire à quartier la terre, et ça là aussi là. Il y a mon tour là, tous en a passé. Nous avons mon abisso vraiment, artiste surtout bisso bana wenge, tous en a passé pour mon quoi abisso, la minute trois ans ainsi qu'à kaka. Ainsi qu'à sengoté donc. Vraiment to kabola mawana orchestre na ye parce que la mitso ba orchestre na ye baza mawa to kabola passe wana na famille na ye biologique donc voilà ya moni toza silence tozo tala kaka to ka mutema passe ba msuku tu na mitso ba gêner ba sa ba chaîne de prière ba msuku na mitso bazo komela maman ba faire ba message ya courage ba msuku na mitso bazo komela maman faire maman Marie Makese. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na fin. Méchant, dans la méchant. Mwana bendana idéologique mushipa avec une petite partie dit nekele le bateau vraiment on appelle là-bas. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le petit Zacle, le général de la presse internationale. Bon accélérant mon papa SKK dit bana papa SKK tout boté le mayabino yango Tumba Tumba bandi ngaye tije kitibongo awa na bon marché esika dit toya kokuta na piko chez moi mboka oyo to kotumba na lelo. Merci beaucoup na batutu, merci na ba warrior esika tout besoin éparpillé bo tabola muka wanda ko s'abonner, pourquoi pas les gladiateurs de Frère Egola, Jésus de Dias, pourquoi pas les espiritas de Weranson et les espiritas de Héritier Watanabe, pourquoi pas les émissaires de Weranson oyo kuma pas yemoko Patrick Fusu naza ko na bino to mabibo za ko lamuka ya bino yango Tumba Tumba TV bandi ngaye lengi ya tije de yango yo di tije kitara partout biso to kitara tije partout di lelo to yoko luka piko chemo na mboka poto tumba na ye to beta masole bele awadi boye bibino moko ndenge Frère Egola le padre moto ya Monika Boronina o bongo asa na kumba na prison kuna na mikili pourquoi bakangi Frère Egola ba musicien tout baza alerter ko sakana te ko mona Frère Egola bakangi ye aza na prison kuna na Paris. Il y a autre robet tapé moi solo parce que wenge awa 4x4 baza ole la mona tuka na bango azala na concert le 30 juin subitement boye aza bongo na prison to ebité affaire nini o bakangeli Frère Egola to ko senga bongo. Merci pe félicitations à artiste musicien Kofi Olomide ya bada bossa mboka papa rapa balobi mais c'est l'ambassadeur de la culture
Kofi Olomide vraiment nenga sala ki vidéo pona ko compatir na faire egola et sigani na zali baza mingi te oyo ba kanisi ko sala eloko wana fozala ka monsieur l'ambassadeur monsieur l'ambassadeur de la culture Kofi Olomide merci na batutu na osela bino tout kotaka déjà banda ko s'abonner à bino yango Tumba TV encore et toujours merci beaucoup à boss de boss Pablo Kini dispensante le seul et l'unique déclara oya kangi Angola na tout quatre côtés Angola yom tozala 50 conteneurs 60 conteneurs 100 conteneurs ozala posa mutu moko déclaré yango le seul et l'unique déclara c'est Pablo Kini balobi dispensante l'homme le plus sérieux plus que les mots sérieux elle-même deux fois merci beaucoup na sénateur Yann Zambé ne boza ko coacher masolo fondé pipi de l'homme merci beaucoup ne boza ko sala makambutu merci na batutu boza toujours ko sala confiance faire ba manisa na sako le la faire ba manisa mabe Enga faire bamanisa mokonzalio là où repose le cœur Marc Christine. Merci na papa Charles Blaise Mafuta. Le Vandou de Rennes président de l'association qui de Bretagne. Pire Fachi Betomu Quantombolo Pire Petit Adenguez. Merci beaucoup pour la confiance. Merci na boss Amédé. Moukousse ya tel boss Amédé patron. Ya Flat Hotel. Balle de match les bon on a venu Mayulu na commune Bumboa numéro 67 bis. To boss sanité maison Africa Sosola. Soza poso soma biloko ya construction oza posa bilokos kaka na mayulu ana kwea sosa okuta na bola babi patron bola yozo coacher masolo tout vraiment merci beaucoup boss Amédé Moukousse Atalo toujours ndeko kiti na Congo oyena kini pona ko sala o embaucher batu po basala musala diminuer moto ya chômage vraiment félicitations déjà Piroger tanga royaka déjà to tumba lelo na Piroger ngai na sako la eva tumbaka lombo babe mokonzi inverse eva tumbaka lombo lombo Mokonza Autriche yo yebi kaka ndeto za ko solola Miguel ndenga leader italien pièce contre pièce olati to vérifier Piroger nga Piroger lelo to kotumba na Piroger mwana mboka to kotumba balobe lenga tige yango yo dienga elenga tige inga elenga tige pisoboko elenga tige yango yo Monique Kasse Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises présidente de toutes les femmes quinoises moninga batu ya mama Amida Mwanganza Kamere balobi mama Amida Babi patron ya fondation La Colombe présidente ya fondation La Colombe vraiment merci pour le soutien na bino nakata tumba TV officiel honorable Arnaud Douakou ya ma mère Marode na Paris na robot sénateur déjà Piroger moi na mboka za ko ya déjà nga za ko ya déjà le loto ko tumba deux fois te bo bougelenga ba o balali nga ya bino yango yo Piroger moi na mboka Zakari vraiment naeko féliciter naeko ko merci pe félicitations ndenge assista kinga na pasi oyepena ozalaki na ngai bandeliti suka vraiment mes sincères félicitations na batu tout bamona ki Piroger pena ko compatir na Zakari Mombesa nga vraiment bien d'abord merci beaucoup pour l'assistance na yo le jour où on a perdu qui petit frère na ngai non ndeko na nga na ebiso ke na mokili tokoyi ko saba accrochage toko kozala ndenge surtout mais jour aliwa Mowe azalaka na monguna te. Si. O senti bena que non, ngana préférer route bo pimelanga invitation fête. O pimelanga invitation mariage to anniversaire. Mais ko pimelanga sangwa matanga te. Si. Po ba bomba sangwa matanga te donc tant na okaki vraiment Zakari Mwamboku feli petit frère oya yo. Na obaki na rotika na palente fo na yo kabola mawana yo quoi. Vraiment. Ba ko ba baninga malamu. Na tanga pasi. Si. Vraiment merci beaucoup. Puis Roger merci vraiment tous appelés na moi participer le sous côté tali culture. Moko lelo bana oyo ba administrateur ya wenge 4x4 baza ko zelape mwana bango ya suka faire egola na concert déjà très bientôt lelo toza le 10 c'est jour J-20 siko faire egola kuna bakangi da ebité tam soko za na information moko o na côté na yo pour na source ya koyeba bakangi faire egola pourquoi non Zakari Mwambangana to na Kinshasa mais to tala bato bana poto ne bazolo ba eza ba affaire mo familial quoi donc on eza ba problème mo familial eza privé donc toko kota ngote toko lobela ngo penga mingi te mais ya motu eza ke toza na pasi nde ozo mona biso bo vraiment ba artiste nyo surtout biso bana wenge toza na pasi po moko ya biso na minute oza na sika kaka ana sika sengote donc vraiment to kabola mawana orchestre na ye parce que la minute ba orchestre na ye baza mawa to kabola pasi wana na famille na ye biologique donc voilà ya moni toza silence tozo tala kaka to ka mutema pasi ba msuku na minute ba gêner ba sa ba chaîne de prière ba msuku na minute bazo komela mama ba faire ba message ya courage ba msuku na minute bazo komela mama faire mama Marie Makese ba courage donc eza faire moko ya osalela ngo marketing te ya tout la ngo tolote quoi si vraiment ça veut le
toloté parce que tu comprends normalement il fallait bazo vol bakende Guinée équatoriale pas terre ou bien Ngema pour un concert moro VIP concert moro privé mais tu comprends était des jours on a jet ya quitté ya zui vol mbala moro ake France abiso ka komi wana ne a rejoindre score à partir kuna po aya so ba confirmer pour na voyage mais tout monde ka subitement boy ko quitter l'aéroport or déjà si batia déjà ba nini ba baniatie ba interpeller non Zakari moment ni mundele aloko abisoté mundele a retinu ba invitation atino ba invitation zoyate bon agoti ko pe obosani na yo pe obosani penza mais au moins est-ce que tant yo bosani tant yo est-ce réagir donc mundele a un peu compliqué bango bakenda ba poto ba yebi maman ndenge zala donc na kamwe kutu ndenge komi na ba niveau oyo po bango ba yebi bango ba ke ba poto kala depuis 1998 donc ba yebi vraiment que poto tambola bongo bo isaka makambo yaka omoni mobali pele amoko il faut boloko to mona ba Nelson Mandela to mona ba Papa Wemba to mona ba Kofi Olomide to mona ba kota ba Blanchard Mosaka ba kota donc sentir que batu bakota donc le but est que soit koti boloko donc ça fin du monde et ça ra esika mola mo mais par rapport on est à programme il y a ba artiste le va faire et kitisi moi programme parce que peut-être ça na ba programme belé talara promotion album ba concert ba programme azaki na on a mito et dossier moi moké ça là mais ce qu'on a ndenge ya kufouiller information hier na mutu moko sola ki na avocat ya faire rigolo alobaki bakoki ko intervenir directement te na justice ko yambala moko selon ndenge pena logique ezali ndenge ba interpeller ki bon bazwa ki ba kene ba tie na garde à vue et après ba mapper selon ndenge maître avocat lobi bango ba ko yate directement sur maître avocat ko yate pour se plaindre pour na client na e mais là ce que se résister qui pour na causer d'abord ba juge ba kata soit manoto soit ba pesier autant de nini o ba permettre nesika ba avocat ba oya mais là ce que lelo selon nga pe na mo information na zwaki kabeta mwana na ya moi si soka yiba ki mbongo et ayiba faire rigola mo il y a de cela 2 ans passé na ba période ya pandémie ne salike faire rigola tanga betaka mwana ke classe nde la classe ne be retourna mona pourquoi boende ko de waye ko lobaki no papa ne mutabeta kinga yango sala ki no ba porta déjà plainte ba tinda ba convocation ne ka ndongo lobi awa ayaka te siko est-ce que ça vrai que ça bon parce que selon Rimer à travers Rimer pour rose information ne na ebite mbopi roje mona mboka tam sur la côté na yo moi rose pe futi msusu pe andoro ya onga na lobi Zakari mwamba mwana justice nga pi roje na za pena donc ba innocent donc na yebi na ngolo ba justice te tout na mama ndule ya koyemba ya théâtre ya ba film to solo la mama justice wana faut tout na Bester Kalengele ba magistrat ba onde ba loba o comprendre faut tout na ba maître avocat ba nani do ba maître Chris Soro bakumba bofaya maître Chris Soro bakumba bofaya somme 35 o faut tout na ba na biso Koko Kayudi Misamu maître Koko Kayudi voilà il faut tout na sko o zongi ça y est tant za maître bien les grands baleines engaye Gilwa Ndomboyo na ba maître Teddy Bompoko bangonde ba kolo justice donc mamu to oyeba makambo na ndetinga innocent merci beaucoup innocent vraiment toujours compatir vraiment na faire rigola et si Kazalina nous mutu azu accepter là il faut qu'on se le dise mutu na azu accepter ya okuta na faire pour faire expliquer si c'est quoi au juste maintenant mutu azu accepter faire rigola azana nous pena aza pena coffre et jusqu'à ce que ndenge magistrat akoluka ko trancher pour kayeba ce qui ko samba to ba katele to te ti jusqu'à présent faire rigola na azu accepter mutu moko azu accepter ya kotala e vraiment to continuer to solo là makam na biso et puis Roger awenge musique 4x4 enfin to non 4x4 to ba 4x4 na 4x4 na melamoni Popol Mukelenge o azabongo communicateur chargé communication ya événement atangi Roger Ngandu Mosaka na Sankara bangonde ba porte parole parce que bino ba isolé bino bon na ebite so atanga na Karibu ya dimanche passé ngala amona ngate na zaka na sima mukongo na ye ba masa bazaki liboso ado zaki abwaka ba mabanga abwaka ne ba mabanga po ba liboso na ye ngaza ina simba na no cause na batu sko amona ngati so tanga sisi émission zo bima atema bodo mtu nga ye pi Roger skizenga na mona kiote mais déjà ça tangi mais bon atati batu babige pi Roger Ngandu Mosaka Trésor Lumière Sankara batu baza ba communicateur na porte-parole Adolphe Jérémy donc batu babi
toleka na ba TV toleka pe na Caribou tozwa kutu tant de leaders mobimba ya ba porte-parole si on comprend donc ils ont un problème te papa Mukelenge d'ailleurs na pese mbote par là lora to koti événement nazo pesa joyeux anniversaire na souhaiter joyeux anniversaire na le producteur Anzambe Amadou Jabir le loza jour na ye quoi joyeux anniversaire Mbotama et l'amour happy birthday to you Amadou Jabir joyeux anniversaire donc producteur Obeta Bisso ozo s'appelle ça Afrique Mobimba po oyo eza affaire ya Congo raté affaire ya Afrique Mobimba le 30 juin na stade de Martyr donc Amadou Djabi les anniversaire na donc il faut zonder ba mbela ke lobi na rep vraiment merci beaucoup ne profitez pas repasser ça joyeux anniversaire à ma fille Williamine Williamine Biaï fille à papa Tony Biaï na maman Jocelyne Biaï na kata Souda Fouana vraiment joyeux anniversaire mon fils ma fille Williamine na robo salate kopé sa moté na Gibson Zemanga Mobutu balobi Gibson Zemanga Mobutu papa bio pourquoi pas ye moko dia donner imam ici ngwangwe dia donner imam ici ngwangwe kulutu ya baleki yo yebi de fote to continuer le lo sikoyo jour J mo fait quand to lobi awa pour l'événement mais siko bato balobi ke ko sangana wenge musique maison mais quatre fois surtout moko ya quartier la terre petit à Kofi Olomide landry japonais alobi c'est événement té événement ça le 29 octobre fali pour pendant stade de Martyr na légende nenge Kofi Olomide ba tu ko pese trophée à légende ya ngwana événement ya wenge ça événement té mutu ozotengela na kombo soki landry wana aza lokola mutu bauti kokundola na cimetière ya Kinsuka so tali ye boye akobangisa bana mike na butu donc aza mutu moko atambola na butu te babebe se batele baozanga pongi donc aza mutu aza lokola bauti kokundole na cimetière ya Kinsuka donc na tante na répondre ba maloba na ye nga na betaka nde na Kofi ye mo boye nga pi Roger Valère na ngeza Kofi ye moko bango nyonso te bango tuna mona ba bandakala na loba na bango ni ba petit ba luka ba kota nde événement to répondre bango te si faut répondre to répondre nde vena bango ye moko po vena bango beti biso 12 étoile de Loud à cause biso une étoile étoile oza lokuta papa avec $60 au pesi ba beteli yango na ndenga internet ba tcheyo ki oza na katalo si on a quand même que vieux on a zo sepela ça c'est pas journaliste azo sepela que mais toi le moko pele ça la Congo quoi vraiment ngayo pele toi le moko ya la Congo o mona ba lotaka donc mutafa na zo lotaka ye azar étoile c'est ko tala ndenge sopie so est-ce que biso ndo tindaki ya afente biso ngambu to memi yango na po via simbi touche simbi maman la touche na carré maman na touche vient on a simbi sikoyo et pesi ki peleke c'est pesi trouble ya moni ba la mikena ba bima bima o senti vie au kosi biso ya mona ki sankara sakane lié sakara pas tindi $60 ba bimise lié adricha sénateur pas tindi $60 ba bimise lié na omba potongo pe na mona ki omba potongo pe si ba bimise lié chaque kongo pas tindi pe ya ba bimise lié na biso mutu to koma nango na ba be o projet na étoile nzambe ça salanga étoile est-ce que Hollywood buteko salanga étoile na étoile na ngeuté pa nzambe donc na ko banga mambo étoile te mutu ma komi étoile na ye apesi yo comme étoile nzambe na komanga déjà mais sur le Kofi Olomide ou tu peux kokende state yango ba tu ko remettre ye trophée ya légende la légende de la musique africaine et ça libino ndeni bana winge bon et ça bisono sans impact pour ça ça étoile moko valeur fallait dédier on a chef de l'état. Vous comprenez? Si vous avez un trophée à valeur, il est concerné par le Congo. Il a dédié un chef de l'État, qui est trophée a dédié un chef de l'État. Mais Zobi Lobal, on va presser le trophée. Au moins que Azanega Moutawa trouble. Nesika Akoumi Sasogi va presser un trophée à solo. Après ça, merci, n'a peuple congolais. A dédié un chef de l'État, Zobi Lobal Baya Lobagi. Hollande Gango. Donc, il faut que Moutawa trouble. Tala. Ambassadeur de la culture, parce que diplomatique. Véritable ambassadeur, toute une génération. On comprend. Pour Bango Bazakla, Viana Zaklanté, Viana Zaklanté. Hein, maman? Donc, tu n'as pas à clanter. Donc, on a son tabac, maman. Donc, pour dire que
Viona Clanté, donc véritable ambassadeur eza wera na JB bato ba ningisa mokili mobimba na combat musique congolaise bango nde ba véritable ambassadeur bango ne soki tabule azalaki toninga to za tabule papa Wemba sa azalaki papa Wemba bon et donc bato pesa ba bloko eza ba papa Wemba ba tabule ba papa Nyoka Longo ba maman Mbiliabel ba maman Chalamona Kofi Olomide a marqué pays histoire il a plus de 450 chansons à succès asa muto abeti be basala minene abeti basala de martyr wana abeti ba Bercy ba Olympia fungolela bino ba Bercy le lobo Robert ba Bercy il y a beta parler de sport hein est-ce qu'il y a beta Stade de France mais quand même fungolela bino ba Bercy il y a beta parler de sport abeta Stade de France tambolo ba marambo bosana ndabe na tie de fiso aza danger beta Stade de France o wera beta ya beta tena mais wana wera ezaka ya festival ba bengi sa pe fali azala wana wera azala wana mais il faut un festival kasi fa ba bengi sa ye ezaki te kele wera sonne ya teli baya na Stade de France te eza festival mais eza festival po ba benga yo il faut za la danger mais Kofi Olomide aza danger na ni ba 4 kora ba do mais tozo ngo petit to longola ngo mam nyonso tu ya sala biso to longola ngo soka meki abeta na Bercy biso to beti plein ya sala mpiaka. Oh, est-ce qu'il y a bête to bête te? A bête na Bercy biso to longol to combo na malamo. To boma on a fikine plusieurs fois. Oh, na fikine kutu plusieurs fois donc to ravazai. Donc pour dire qu'à un niveau où raté, où bête à show, il y a bête à musique na yoana ou bête à wana. Au combat musique, il y a nenga bête la wana. Nenga bête la chacho na yoana. Où bête à show. Vous appelez chacho na épée fanda. Où na jibe ba kabola mokili. Toka jamais o muta Kofi o muta ni toka ka muta wera na jibe donc ba le kufa ba tu pe ba bebana na biso ti na politique ti na sport ti na ba soda na la police na domaine tout muta wera muta jibe toka te jamais muta Kofi azala te mais siko ba bikeza nango pene venema te yana ka bana mai ba sangai na bango moi choral moko be sangai nango ka bana mai ba yimba na bango eza nango venema te soka ezala ke venema te me ba lobeliti. Si bazo le belana pour ces événements. Babi le seul événement et ça a fallu pour le 29 octobre artiste émissien 5e génération au Alinga affronté stade de Marty en événement va faire pour bête déjà ba stade wana na ba polémique ce qui est pas polémique était tant sous ngaka simba pété ataye mo route fallait on se plater balo bané bongo parce que yema yebi azan événement té ayebi kazo sa sala hein on sa chemin mais pour na ces événement té oh on ba yebi événement ça kokutanisa su grand tête wana mibale wera JB eza facilité ya yobi ke ba société mingi meke simate ba sponsor mingi ba ye simate ba producteur ba meke simate lelo Amadou Jabir alongi yango donc tout un ça deux personnes wana eza lokola de face na naître eza blague té eza moto ko pela jour wana stade de Marty moto ya musique o comprendre e blague tata ye moko tu Kofi Olomide aza fanatique à concert wana Olande geta baka azala osenga kuto mais non na ebisa ke ko banga no TV somba bien na 5000 yaka na pour tout na bomelo place o somba bien 5000 somba bien to vanda na pour tout o mona wa o mema batu pa mbe ko makesu na mema batu pona ya na mema batu asa mema wapi côté ni bana wenga bakoza ya yepa memi mutu ba batango wapi bakufa obe bazana momo oh mais ce que babi ko sila ya wera na JB et ça les gars ils sanctionnent moi bandimi là moi batali déjà quand ndenge ba signer ba parti na bango 25 ans ya succès et tout le lorsque comme nango bon na momo ba komi siko ba fanda bali ala na bango donc ba sangana po ba sili na bango ye petanga mbaki wake up na papa Wemba est-ce que ba silaki tant ya mara wake up na papa Wemba est-ce que ba silaki hier ça la plusieurs fois concert à Sangsa ba quartier la terre au anniversaire à quartier la terre au anniversaire quartier la terre ezala aussi là bon expliquez-la nous ngai okutani na kake o piro jeté amela maloba mona mboka te blague ezate oye Patrick Mouya ya maison mère nalinga mingi la mère Mende il y a tellement la mère Mende à côté trop la mère Mende l'homme verbe facile la mère Mende donc l'homme verbe facile blague ezate ouais de voter mais là siko ndenge ni ba stratégie parce que batu misusu ba iko bimisa ba stratégie que non pour le rwanda simba est-ce que pena stade wana rotonda batu se la mater fort stade wana pena rotonda siko potonda batu ba pesi ba stratégie belé il fallait
organiser mo ba tournoi moko boye na ba comment dirais-je ba district net chango ba organiser tournoi moko boye wato ba gagner ba remettre ba coupe na stade ba kesu na lukunga ba sel blora ba stratégie le resala keno et mais masiko batu mas pena na kata ni mais ba stratégie eza comme si eza pena limité pena pour na rotonde sa martyr wana eza pena na kana ba nenga boye ya koloba boye eza pena un peu limité selon ba tourner ba oloba wane wonanga izaka mwamba na ye biso moni bien ya concert yango moko ezomi salela déjà publicité depuis kaka mango bandaka donc batu déjà baza déjà na moto ya concert donc déjà Congo mo meza alerté batu babi ke rendez-vous eza le 30 juin na stade de Marty mutu moko bossa na ngote même ba bebo ba botami lelo même ba mama même ba koko batu tout babi ke le 30 juin jour indépendance mboka batu tout ba na stade de Marty. Voilà mututu ayebi. On comprend. Mais ce qui est vrai, c'est que tu as dans la phase de mobilisation. Mikolo, tu as dit le vendredi, tu as na changu. Tu as na changu na couloir Kimbuta. Après, tu as soutien à Kingasan. Tu as dit que tu as sponsor na biso. Sponsor na biso Bralima, Africell, banque mi balo, Rao Bank na Sophie Bank. Tu as dit que na bango, tu as tambola na bango. Donc, on est continuer la mobilisation. Na ndenge pe ba siège na ba base na biso na ndeti biso na maison mère. Au moins a dit que non. Batou, bazo se préparer. Batou bazo la laté. Maître Ninja Sikatenda, félicitations pour n'abiso que Maître Ninja azo travailler dire, yem taza chargé à stratégie. En tout cas, azo sang sa base, ba fan club tout na minute baza na réunion le 20 na le 25. Donc le 20 juin oyo. Donc réunion mo bangé na réunion ba fan club tout ya maison mère ya Kinshasa mobimba. Même ya poto ba otina ba délégation le 20 juin oyo. Mo bangé na réunion. Après le 25 sous on a réunion. Côté papa chéri Jibem Piana pe kuna bazo la la Roger Ngandu pe na ba Mosaka bazo travailler dur. Côté pe Badolphe ba Emelia ba tout ba la la te donc on a biso que stade de Marty wana na yo kelo ma. Et en plus producteur na biso a outil poto ko zwaka ba instrument. Donc a outil vraiment car voyage que non ça poto je serai pour un instrument. Azu ba instrument na Allemagne. Ba instrument moko très sophistiqué. Oh Rosage. Ils ont mis un stade de Marty ba na Cameroun. Bazo yo ka concert. Ils ont dans ça de Marty, ils ont dans Togo, ils ont un concert. Ils ont Brazza où tu fais un mato, ils ont Angola, à partir de Kinshasa, ils ont un concert. Ils ont que maman a un instrument, et ils ont un arrangeur, ils ont un concert à Michael Jackson. Ok. Ils ont un américain, ils ont un Mikolo, ils ont logé dans l'hôtel du fleuve. Blague à été. Il y a un moment où le président Jibé Piana Lobby, on va redémarrer le monde. Le président Wilson a lobby. Oyaza muta keto, muta tension, muta hypertension, l'air en haut, abimamboka. Mais là, c'est quoi? C'est un ingénieur de son OP à Mboko, OP à parmi ingénieur à Makassi, Afrique centrale, ingénieur JP Kisikyungu. Est-ce que Bobengi a été attaqué? Salama Kamba Soya, Michael Jackson, mais Soya Nenge, Bisoya Wenge, et ça, JP Kisipela, Maïka Mounad, Suzy Kasseya, Maestro. Mais concert à Wenge, aux affaires nationales, Toboy Moutou, T. Donc, Moutouignon soit concerné parce que les jours d'indépendance. Au moment où l'événement est Salama Mibaledon, l'événement Salama Moko en 1974, les combat mondial, il y a Ali et Foreman, ou Salama la Tata Raphaël. Ce qu'on a autre comment un concert, il y a Werason, Jibem Piana, Alain Makaba, Blaise Boula, Didier Marcella, Wenge d'ensemble. Donc, ces événements, ils ont concerné Moutou tout. Toboy Moutata Mote, Tolongoli Moutumoro, ten événement. Donc, JP soyez le bienvenu. Venabiso, Suzy Kasseya, yo to sala franc congolais. Soyez le bienvenu. Donc, Alpha Nzimbi, Maïka Mouna, arrangeur toujours, Tonito Monabino, Zawana, pour les affaires nationales. Mais Baroyaka, bon, tu vas père de famille. Vous avez jibé, bakoti, bolo na poche. Et vous avez yaka maman JP qui salongwe, atiki ndia inaye, aega mbalamo pa oragé sur le temps, attends-moi de la part, morata producteur a intéressé à bangote. Bureau à producteur, dans la ville, tout baye bien haut. Donc, batuba okenda kuna. So que chaque jour, kutaka batuba kotsa ba dossier. Batuba okenda kuna ba journaliste, ba arrangeur de son, batuba ndenge surtout ba kotsa ba dossier kuna pour que malambo zala bien. Merci beaucoup Makambo, vous allez bien. Merci na Batutu, merci na donné imam Ising Bangba. Kulutu na biso, merci beaucoup na Gibson Ezemanga Mobutu. Balobi papa bio vraiment ndé bozo sala confiance. Merci beaucoup na boss de boss Amédée, Mokuse Atalo, Amédée Mokuse Atalo patron de Flat Hotel.
Flotte Hotel, balle de match na Bumbu na Mayulu. Vraiment merci na confiance, merci na Dadi Bola. Bola yo kende ozo contrôler ma solo tout. Mais batupe ba lobby. Pour la réussite, il y a concert wana ezala. Lelo bana ba 20 ans, bana ba 15 ans, ba yebite que Jibena Wera bazala ensemble. Vous comprenez? Lelo bana ba 15 ans, ba 20 ans, bazo mona ba innocent, ba Gaz Fabulous, ba Gaz Mawete, ba Hyper. Baba mission le baba DJ Samarino ba mission pe ba sala pe moi fierté moi musique moi pe memi pe moi génération ba 2000 bana il y a 15 ans 20 ans 25 et tout pourquoi pas mutu mo proposer to ngai na proposer Amadou Djabir wa sa producteur ya ko luka ko sélectionner ba jeune wana tout au pe baza na succès na époque na bango ba ya ko sala ta ba lever les rideaux mutu na mutu soit inosbi soit pe moi de la part na yo Robert tata moi sur 10 minutes to 5 minutes Gaz Mawe to yo pe joie de la part na yo ça dit tant na bango tant pe ba kozala pe motiver ba motiver pe ba na génération ba o se pe la musique na bango au moins te ko sala pe bien c'est dans le pe tonda lisusu la plus de davantage pour na ba na wana pe ezali loul merci Nerolanga pour na boule il faut que ba surprise ezali donc tant to ba surprise ezali to ko lo bango na onté jamais ça, tu vas nous le moins surprise. La surprise est belle jour. Mais vous devez savoir, le concert est d'abord, il y a Wenge. Oui. C'est le Wenge qui va jouer. Vous comprenez? Donc, c'est le Wenge, ça concert, il y a Wenge. D'abord, quand on parle de Wenge, quand on voit déjà JB, Werason, le stade déjà est plein. Seulement quand Werason et JB Piana, le stade déjà est plein. Vous comprenez? Donc, mais, Jouana, ils ont fait, le roi, ils ont fait. Bah surprise Rosala, bah quelques surprises Rosala. Oyo, to lobi on a nous awate, mais bon le 30 juin. Nabi que bah ya ne baza bana bon marché ne baza wa, bana ba bien na bango déjà bah bi que le 30 juin mututu na stade de Marty, pour to yo kalisusu ba mulolo. Mulolo yigima, a mulolo dansima, mulolo Werason. Ogine ba to sepe. Je vois là batutu bazaka. Mayumba bwa wese wana nuni. Odada mulalo za kuma yumbu wa stade batutu. Bon bana kaluka mtu babisinga piro je were mbanzembo wana. Po biso to zaka to pepaka. Odada mulalo za kuma yumbu wese lakini ngune meje wandu mapangi manigenda. Kingasani kuma sina batutu. Ndiko mtelo badade. Côté vocal de la finda. Président Shiba oya. Yaka kaza sengo. Yaka longolanga susi na motema. Ngana kati ya esanga talaba sundolinga. Oya kofinga wenge. Oya kotongo wenge ma. Bana mike boseka yeo. Tita de gangi. Wana sege mignon. C'est mignon vandi wana azobeta Titina Capondre Titina zawana c'est mignon zawana inga le makaba simbi guitar avec prince internet tango ya ngelelelele hey ngelelelele hey ale makaba stade Bukani maman révélé bana lelo ba yoka kasango siko bana posa ba mona ya mo jour wana ba koya ba yoka ki ba papa wera bazalaka ba papa JB ba papa Dolph ba dan bazalaka oyo ka penza ki non bana posa ba ya ba maman na biso ne bazabo ba koya donc il est ba maman ba gangi pendant le ba ke donc jour wana stade de Marty et aux ba toute génération confondue ba génération nyon surtout ba oya le 30 juin ça fête. Papa, ils ont invité l'Afrique du Sud, même le chef de l'État, qui t'a joué. Ils ont blagué. Werason, Jibem Piana. Oh, ben, na koma nanga Yesu na tambola likolo ya mai. Poyo limanga. Werason aye. Na taneli o mandalala. Badeko. Mugona batu balingi ba monango. Dade yo kanga nanzembeli yo. Kanalona kilikunzi nanda kuyapa mopepe akaina ebuka kiyango batu bazo ganga kaka tant wera na ibo na biso ni la ebi mpungu te le roi de la fotango ya vinanga pasi mingi mami fina baninga basepela pe bazwade abosoye na lele mingi mama rozibita mwana ani dembo na Bruxelles Jean-Marie Lomboto wana batu bazo ganga Mutatika la terre. Bless Boula l'air et la biso. Yoko misinga iza ba yeye mama. Yo pesinga pasia bolingo ngana merita te. Na beli maladie a bolingo ngana komina succès. Na biso eza somo. Souka. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à Miguel Nanga, leader italien. Pièce contre pièce sur la tête. Sécurité.
On a sécurité, premièrement, ma pinga mort et rosala. Police nationale, PM, Moura et Rosalana, les conduits protègent. Il y a mon boubou là. Donc, les ans, bobanga la binote, ba dispositif sécuritaire les gens makasi pour habiter. Chef de l'État pas à congolais, à quoi peut courir. Les affaires à congolais. Donc, habiter, n'a confirmé que maintenant habiter. Pour toi, le chef de l'État, moi, ça play quoi. Donc, mais on peut sur les solons, on peut. Bah, toi, lobby, Père Madou Djabi, Arose, à la larté, à Rosang, Saoué, à la JB, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, Aza derrière, Yem Tatsé, bah, paquet, soit c'est l'obatou, Rimer, parce que moi, à travers Rimer, peut trouver informations. Est-ce que c'est vrai? Amadou Djabi, on a budgété, il y a Rosang Saoué, à JB, et ça faux. Derrière. Et ça faux. Pour Amadou Djabi, a bandi reproduit Wenge, en 1994. À l'époque, on a Mobutu Mutatindarae. Pour à l'époque, on les a Zahir. Amadou Djabi, Moutabandi reproduit Wenge en 1994. A produit Wenge en Afrique de l'Ouest, partout. Mobutu Moutapé Sambo. Nathan Wana Sigo, les Aguinan. Donc les Arabes qui battent des vélos solo. Amadou Djabi est millionnaire, papa. Donc il y a une réunion qui a transport à 300, transport à 500. Il y a une réunion qui solo, bisonné, transport 500. Moutabongo Vraiment. Merci beaucoup. On dit que les Missa Wenga surtout signé le contrat. Les Missa Wenga, sont dans le pan où tu vas locailler. Avant sa famille, pendant qu'il va locailler. Mais là, il n'y a pas de ces sous. Parce que Lucas Sangisa Wenge tout. Wenge est au grand complet. Mais tu peux pas, il y a côté, il y a Marie-Paul Montaïvou, Tchichabelez. Comment fait-il la Sangisi Wenge? Mais Marie-Paul est azate. Après, tu habites, on est à Pétagone. C'est-à-dire Sangisi Kaka. Album Pentagone de bateau ya sangisi mais sangisi Pentagone manda chance na Pentagone na yemba na Pentagone te bakendaka basalaka Wengel Paris pourquoi pas siko ba repêcher manda moi taya vous bazuete Marie-Paul et le ouais merci vraiment na reclaircir que bateau ba yebi Wenge ba wekolo ba bongo te ba ko tumsa mate pa ba que Marie-Paul a umela te na Wenge mayemba na Wenge ayemba vocal moko bizambi datan la boulot tiare asala la vérité finira pas ayemba nzembo moko atima asala badio na faire écoute ayemba tanzemba ata nzembo moko wana ayemba ngote faire ayemba te mais ozo luka faire o mwana tuka Wenge fazala maintenant muto ayemba pe etikala na babnini na ba CD na lobby au moni producteur nenga azana azape na vision na ye producteur a mutu mo alingi pa cha ba star na ye oyo ya zui acha on pas l'aise muto do tanga wana yo bika finga ka wera l'air non surtout a finga ka jibele so wana moni so reverser ça na 12 wera oya sala wana 12 wera parce que on finga ka wera c'est sûr la tike mama 12 wera tanga ka wera ta ndenyo welika komba wera parce que yo obandina na lobby mutu wana a finga ka wera finga ka jibe a finga ka Wenge oye bengo bien il y a déjà milongo là na mamba Wenge a créé la Wenge guerre oye bengo te que El Paris a créé la Wenge guerre. Il y a ma classe. Tapé Wenge à l'époque. Il y a Robert Wenge. Tapé Wenge à l'époque. Il y a Beta disque. Pentagone, il y a couvre-feu. Et Kanga peut couvre-feu, couvre-feu peut compter. Et Beta Suna Baba. Et Beta Suna Baba. Mais, Mikolo. Couvre-feu, tout le monde peut couvre-feu dans entrée Afdel. Couvre-feu peut compter. Tout le monde appelle Thomas le coffre pas. J'ai levé mes yeux vers le casse à couvre-feu. Les gens merci beaucoup. Donc on va pratiquement la suka. Merci la Mohamed Moleka. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Ouais, on fait ça là. Si on avance ça ba Théo Zambrota. Muto ya dollar et la latte. N'avance ça ba MDD business fiston ituku. Mutu nanga. Mokonza panneau solaire na RDC Mobimba. Si on avance ça ba tout le rôle là mon sponsor, le PDG Cashman. Maloum avocat arme fatale ou assemblée na car on peut s'en aller le 30 juin. Tira avant ça battre le rôle là-bas. Il y a Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, Moutatine de la Rambon, on a donné un téléphone, mais aux États-Unis. Avant ça, Alexis casse les tonnes. Ou à Zong Singa, Western Union, Alexis casse les tonnes. Avant ça, en tout cas, en avant ça, Golf Kizo, la président Golf Kizo, la dégâts matériels. Bon, c'est en avant ça, on a Merci beaucoup, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Là, on repose le cœur de Maman Charity Moleka. Moi, ça pembe. Balobi, président, il y a des hommes d'affaires. Nyoso, on a Soudaf. Merci beaucoup, on a confiance. Merci encore une fois de plus. Na Didi Yamba. Balobi, Didi Yamba, Pato, il y a Easy Solution. Balobi, Easy Solution, agence Moko Oyo.
et rolongo la biso ko makambo hotel mana ba coin. Ça dit ici solution, ceux qui battent de l'olard, bah on y a roti que l'autre tina parler. Tobo reçoit un bas policier, reçoit un bas sécurité. Vraiment merci beaucoup Didi Yamba, merci. Na boss Yannick Nia, balobi Yannick Nia Rombox. Le boss Yannick Nia Rombox pourquoi pas très égé Moussala. Le demi-midi Lazaro le labino m'appelle. Otangi Yannick Nia Rombox. Le millionnaire congolais. Yannick Nia Rombox. Donc on appelle ça mot de trône Afrique du Sud. Mon tourment bien. Merci beaucoup sur la protéger base. Wow. Protéger base ndire la ligne ngo. Ah, protéger base là la nani. Mais protéger base yango tozo mona lelo. La kendara sud alphabet bo piaka. Tala ba vie de belé. Ah. Voilà c'est là yo. Te selon ndenge ba image o to mona ki selon ngate. Ah mais non ba kosa yo. Protéger base ezali message. Protéger base ezam papa protéger moi na yo. Maman protéger famille. Donc protéger Moussala na yo, protéger nyon surtout oya yo, oya kote la gombongo, oya c'est important la vie na yo, il faut protéger yango. Message yango wana. Protéger base eza pe ko sangana ya wenge no moni wenge lelo sangani, eza protéger base. Si. Ndengo moni Kofi na waze kwa base yo kani, ya protéger base. Ndengo moni président Kabila na Moïse Katumbi Tchapo ba yo kani, ba protéger katanga na bango. Eza protéger base. Protéger base eza nyon surtout ya malamu. Ils ont protégé base. Ils ont le rôle à Rosie Binta, Namasanae, Clémence Lifoa, belle de belle. Ils ont protégé base. Protéger base. Vraiment, merci beaucoup. Comme l'option la pratique, la souka a traité la biso, la bite fisto boko. Fungola biso déjà, Fungola poto kabola déjà na piroger. C'est bon? Ok, merci beaucoup. N'habitez plus Roger, comme l'option pratiquement la souka. Un message, il y a souka na bateau, tout internet, une sur Bolandayo, na Tumba TV officiel. Ouais, message à souka d'abord. Bisoba la maison mère, tous compature na Ferré. Ferré c'est notre soldat, c'est notre général. Il y a orchestre. À Salam Moussala qui toque la maison mère. Et aujourd'hui, à ça la fierté à Wenge. Donc, na ba moment difficile à traverser. Aïba Ketobo, ça n'y était aux années de cœur. Photo la c'est bolingo za tire photo ça la vidéo. Pour ba tumsulo comme akufeli mama a sali vidéo. Bolingo ya marketing wana tolingi ngoti. Ah wana obakeli Kofi Olomide. En tout cas na lobi kaka. Mama mi sala vidéo. Bolingo marketing wana ya relaxa na batu ke bolingo. Obakeli Denis Lesi tanga kufela ya sala vidéo alela. Tiga ve pétage ya petelenga. Ah. Yo liba kelengai écran prophétique. Ah. Tika via vanda. Obi ke fait na to zaine na bar na Israël référence. To zaki ne wana ve to vandi to staffer to causer kitoko via zo luka bandumba. O ba masana bandumba bazap. Na vivre. Ozo luka bandumba yo pasteur. Abi ngala za hypocrite. Si. L'homme de pétage. L'homme de pétage. Abi bandumba ba masana bandumba bazap. Ngabi vieux oza pasteur abi te ngala za hypocrite. Donc la PC mbote l'homme de pétage. Donc dans la maison mère mercredi, jeudi, répétition à Bissoza, toujours dans venir Masmanimba. Quand on est dans le lobby, dans le cadre stratégique, préparatif, il y a concert le 30 juin. Donc, fan club, les émissaires de Werason, les super de Werason, les formidables de Werason, les originaux de Werason, Bissonio, tout aux en réunion, les chanceliers de Werason, tous les groupes WhatsApp, tous en réunion le 20 juin, na Masmanimba, et ce que tu répétaka. Na le 25, pour na koyeba tenini to kota au stade ndeni to koyela ba banderole ba mamtu to zalawana. Vraiment message ara que le 30 juin moi quoi dedans ngate. Moi quoi yo kalisolo to ba betele te biso tout stade de martyr to que CP là avec babiloko ya solo kini e bouger banani oyo toko yokana sango ba jeno mango kitoko bonzenga banangama bana wenge muzika toyo kango jouana donc sombele suka bisanga balobo suka bingwele maluku suka kintsasa botala wa pipi Roger mwana mboka na kopi vraiment na suka ya basango mukoma lelo na tondo botoni nenga vraiment ya maki mwana mboka mukoma lelo poto ko pesa lontsotso to bete basango atali mambi batali masano to pe lisanga ya mindule mieme ko beta mamokoma tukisato ya sanza motoba mobuko to ibale na zomi na ibale moto zomi da libanda masano marti vraiment na pesa mbote mwana mboka nengo ya makinga sika na pesa mbote na le PDG Maluma Voka arme fatale na Serge Makila le dragon de la monnaie fondation Sermark na Prince ya gamba na kata ya Matadi sika na vandisa bakonzi ya mboka ba soda na biso na ba police na biso
ndenge bayokani boye bazosolola eza bien sika navandisa M2 business Fiston Ituku navandisi bongo Bruno Lubika mbongo propre en direct des États-Unis navandisa wo Ogi petit na Ogi tozalane à la palais donc moluba moulayi donc on appelle Sembote navandisi bongo président Fule Lukisu na Chine nabosa nyote nabosa ni peut-être tonton Kikula Aigle le véritable Aigle tonton Kikula Kolo Kombo navandisa bongo ba Yannick Kini ya Rombox na Luanda navandisi bongo Nikon Kai babio formateur de boss mais on former ngate nako m'appelle boss donc c'est Pablo Kini dispatchante Pablo Kini balobi ozana problème na yo oh lingi ba dédouaner même hélicoptère même avion olingi ba dédouaner ba conteneur ba nini déclara Zara moko na Ngola Pablo Kini déclara moko très crédible aza très sérieux au travail na ye au gagner donc on appelle ça bambote na Luanda babote pe na ya Vincent Kikata na Luanda nazomona bongo Steve Lufalanga héritier du trône mais nazoliate ngana revesa batou soki ka o la kanga trop et ko sala te na revesa pe kaka vraiment donc na pesa mbo mikolo trop na Kolwezi DG Costa ya Didi Levis na Kolwezi batoyo bakanginga mikolo blague ezate merci beaucoup na pesa mbo te la bana classe merci beaucoup l'ingénieur fiscal Kalala Wetu motema batu ya maana si ingénieur fiscal superviseur et Chenimed vraiment merci na confiance na soutien na vraiment merci na batutu ingénieur Guilhem Mukasa les jeunes entrepreneurs ingénieur Guilhem Mukasa ya ba Guilhem balobi Fiti Kanda président de la République en 2023 en direct des 001 vraiment patron ya Sifen société immobilière foncière et numérique vraiment merci na batutu merci na les vrais tout des Zakari Mwamba grâce Djunga de Paris merci na Pablo Kitambala patron maison Kitam service merci vraiment na bino tout boza tellement belé Anif Ankoufi la boss santé président Alain Moutaga frère Alain Alain Wakanke frère Alain Wakanke balobi Elubu Yankolo ezakoya album Elubu Yankolo oh déjà chanson basali kitoko featuring na maman na biso Sir Long Mbongo oh basali bongo touche na penalty ya frère Alain Wakanke très bientôt bozo zo clip ya touche penalty ya featuring entre frère Alain Wakanke na Sir Long Mbongo merci beaucoup derrière la caméra c'était Fiston Bo cameraman de guerre Maël Sadiki vraiment Maël Sadiki Montréal merci na batutu na habité Fiston Boko bana poto na rola tara sandal mukolo Jésus Christ mukolo boko cotiser là bokiti pena nakata Israël wala bokeso mbelanga sandal Jésus Christ alata mukolo ngala rola ta sandal soki bo salité non za la kara boy makolongulu portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na